Mutu faut zala na oui na vie balobi limite faut zala. Limite na vie il faut zala. Et ça marque na période du peuple devant ba autorité ya mboka lokola monsieur Félix Tshilombo ye lokola na matanga zanga kati azaki pe présent et tout le monde qui présence ya Denis Sassou Nguesso o ya permetaki ko sauver molimo ya papa Laurent Mosengo ebi na kati ya mokili lelo e comme passe moto soko abeli mbongo ko bimisa pour ba pesa et traitement moi na raté pona ko kunda ye tala ba mbongo ebele tala ba honnête yo ki soki 35 millions ebi maki pona organisation matanga wana or papa Laurent Mosengo pasinya avion même pour évacuer rapidement qui nous a na poto so eko yoka solo ebembe to eko goûter ebembe to ko kufa biso nyoso to so za mortel na moto a cheli moto poison na moto ba cheli poison to kufa mta otika libel bana mukila zate o otika lokola immortel azaliti kwa ko luka ko pesa ka ba manyola na makabo ndeke ya Mosengo apesa ki discours lobi na église na landaki il n'a même pas parlé de ça. Ça va bloquer au cas où diabolisation kadio chapa c'est utaka oh bangondi bataba spécialiste sur le tout ba mamba poison banani ba bomi batulolo na poison be na kata Congo combien ba kofi na présidence de la République na poison Nalandi Marcelin Bilunda conseiller principal na matière économie et finance ya Ndeko Tshilombo azolo ba poisonné 3 fois sur les ali konzo ya boko côté na konzo ya mindele ndeye pesi akenda kuna pe yaki Kabila ndaki ndako chele poison okay mona mboka Joseph Kabila kabange pona sana bandeko ba kolanda azali na intérêt ta mokote ya ko éliminer molima papa wana po abundisi depuis Bukundi ye depuis 2000 bada comme cardinal abundisi tina ndelo azali na intérêt wana te soki ba ko ba poison c'est lui qui s'acquise sa skise ka ezo mtaka pe mbongo yango boni ye moko Tshilombo na Goma lobaki ke non ngai nazali satisfait na mosala justice ko sala cela veut dire justice ezali pe na mo nyamu nyemu ko sala bato bazana même mise bato baso ko influencer ba décision judiciaire to que ça examen na ye ba ça maladie azali na poison yo ko douter ndongo par rapport à quoi soka moni ke ba soin approprié pour na ye feza libana mboka azana droit wana ko ko soigner libana mboka Kabila kabange mtatiki yango banda ko va na boulevard ba bengi hôtel du gouvernement bâtiment intelligent et très la tango nani ba boulevard ba ko tambola ba cortège za nani aéroport ba ko mata ba boya batumsu ba mata na aéroport wana lelo ba mo ko pesa tusu ba mata na aéroport wana nani atali yango isa ile époque nani Kabila maman de Tshilombo mazana société so le grand-père de Tshilombo le papa de sa maman c'était un Angolais aya wana âge 6 ans abaliawa voilà mais il y a lobby yango c'est ngana toko inventé makam moi je ne suis pas venu pour inventer ka oyo na habité nani wa kolinga soko za le partenaire ya IDPS tala loko basali ndeko Moïse Katumbi pressé olika ko boma FCC tala pa soke ko suka ndinzo bwa ko pa liwa kombo tando ko fana faire le toko candidat à Bino candidat ni le moment n'est pas encore venu maman livre mwana motote po akosangai abongwa ni pete po awangata nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisikana longo na nzambe oyo babenga na makomi Voilà, chers amis fidèles internet, nous sommes toujours le bakon qu'on a mis sur la carte chaîne les Nazariens TV. Je dis un grand merci à Maman Tiffany pour la confiance au PSNA. Je dis aussi un grand merci à l'équipe Mobimba et les Nazariens TV. Dans le cadre de l'émission, nous sommes toujours par rapport à l'autorité politique que vous faites à la Matata Pono a empoisonné. Éviter nani empoisonné la tata Pono et puis toloba to beta pe solo ya loi ya Noël Tchani congolité likamo congolité balobi Noël Tchani na polul baza tellement menacé bazo singa va renforcer sécurité na par rapport ya loi na bango ba ko déposer ya congolité et puis to beta sous affaire il y a 15 il y a 1,15 milliard oyo FMI appelé ça qui gouvernement congolais et puis
tobela sous affaire aussi ya loi ozo bimasiko ya dot. Il y a d'autres Libala, par député Oazo qui nous déposé le nom à Katia Parlement comme député Daniel, Oazali député UMC, MLC plutôt, député MLC a déposé le loi là, il y a d'autres. Et puis par rapport à Nenge, Baloba qui est noble les autres qui t'a mis jusqu'à là, les autres qui t'a dit qu'est-ce qui se passe. Ok, je suis passé dans cette plateau, dans un mois encore combattant, j'aime, il y a PPRD, dans le combo, il y a Ibrahim. Il y a toujours au message, au bêta, na ma solo par rapport à l'actualité politique, na ba pays na qui on peut se directement monter mon lambo. Eli. Okay, toka ngoda. Nazokatela nzambe losako na sesiko. Nazokatela losako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozozonga. Tikela katela. Nazozonga, s'il vous plaît, tikatela. Yoka. Olingi libal. Olingi kopot. Olingi mosala. Bona nini? Mbote mwana mboka, merci ndenge bopesi biso occasion ya koleka lisusu na kati ya chaîne na bino pour kopesela basango ya ba information ya mboka na biso mamozika na kati ya mboka na biso webi na mboka na soto hotel kobungisa moto monene oya bengamaki na kombo ya cardinal Laurent Mosengo Pasinya azali moko ya bato basali lutte pour la liberté d'expression, pour la démocratie, pour l'intérêt général du peuple congolais. Papa wana azaki na likamna mutute, azaki na camp politique te, abandai ko babelo ezaki vérité. Nzamba sile ko sa molimo na ye, bakundaki mokolo ya lobi, monaki messe de suffrage na ye, to hommage d'honneur na ye samaki na paix du peuple, devant ba autorité ya mboka lokola Monsieur Félix Chilombo ye lokola na matanga zanga kati azaki pe présent. Et tout le monde qui présent ici à Denis Sassou Nguesso a permis de sauver molimo ya Papa Laurent Mosengo et bien na kati ya mokili lelo et comme passe moto soko abeli mbongo ko bimisa pour ba pesa traitement moi na raté pour na kokunda ye tala ba mbongo ebele tala ba honnête yo ki soki 35 millions et bien maki pour na occasion matanga wana Papa Laurent Mosengo Pasinya avion même pour évacuer rapidement qui nous a besoin na poto et bien makité même dans gouvernement même na église catholique implémenté ezaki ndeko président Ngambu Sassou Nguesso nde atindaki avion pour évacuer malheureusement nzambe asengaki papa wana pema pour asali mingi na mboka na biso aki ko pema na kimia molimo na eza na kimia biso totike to sala lit ya ko défendre intérêt ya peuple pe ya ko démocratie et kota na je pesa susulongonya na mwana mboka cardinal actuel Ambongo
cardinal Ambongo Fridolin auti kosala susu lokoyo et la musique sur ce peuple a récupéré combat papa Laurent Mosengo Passigna. Cardinal Ambongo a promis à mettre en garde un groupe de privilégiés, un petit groupe de privilégiés, on a payé le coup à Bango, à mettre Bango en garde, tout ça, dans 6 mois, que biso toko tikate, toko soutenir, toko lingata mukolo moko te, to honorer mémoire ya papa Laurent Mosengo Passigna, tant que la population congolaise a croupi na kati ya misère, ma ezalité, kolia pasi, kourezate, et l'autre malongate, biso tout ça na kati ya sima ya makabwana ko soutenir. Pena pesi bonne fête, il y a Eid el-Adha, la fête des moutons, na musulmans nyonso ya monde entier, particulièrement à Kinshasa, na oya biso Assemblée islamique des arts lobet to sala kilobe edi to fetaki to kati bango même tout to zali na esengo na pesi mbote na imam représentant légal na biso mawala na Cheikh Issa Mbaki Kusu oya déjà qui prière wana lobe na université islamique Al Mustafa. Madame Naye, Madame Aziz Zamba qui n'a pas si mbote merci. Ok, vraiment mon amboka avant tout dans la bonne sujet, surtout nous avons entre parenthèses et belé par rapport à lui à cardinal Mosengo. Babi cardinal Mosengo a été empoisonné le 4 juin jour qui n'a sala messe et pas ex-président et pas ex-président Joseph Kabila bo empoisonné qui par rapport à messe on a ndenge même qui na loi. Ah oui. Toyebi bato balingaka toujours kosala ba récupération politique na nini. Premièrement na koyebisa yo biso nga naza musulman biso ba musulman tolobaka kol nafs zal katilmait li koloba molimo nyonso eko yoka solo ebembe to eko goûter ebembe to kokufa biso nyonso to soto za ba mortel na moto acheli mutu poison na moto ba cheli poison biso to kokufa muta otika libel na mukila zati o otika lokola immortel azaliti. Kwa koluka kopesa kaba manyola na makabo ndeke ya Mosengo apesa ki discours lobi na église na landaki il n'a même pas parlé de ça. Ça bloco au koluka oui to yebi diabolisation kadio chapa se utaka oh bangondi bata ba spécialiste so le to ba mamba poison bananyo ba bomi ba tulolo na poison be na kata Congo combien ba kofi na présidence de la République na poison na landi Marcelin Bilunda conseiller principal na matière économie et finance ya Ndeko Chilombo azolo ba poisonné 3 fois so ezali konzo ya boko côté na konzo ya mindele ndeye pesi akenda kuna pe ya Kabila ndakenda ko tshele poison Monseigneur Mosengo asali simes na ndaku na ye ce sont des membres de PPRD qui étaient invités na ndaku ya Monseigneur Mosengo. Monseigneur Mosengo s'attaquait du pouvoir de Joseph Kabila Kabila mais Monseigneur cardinal pardon na kitsaye grade cardinal azalaki papa ya molimo père spirituel à Marie Olive Lembe Kabila mais s'attaquait na pouvoir Kabila azaki mutu a parti prité koza la paix spirituelle ngoko bateke ya kote la Kabila atakaki pouvoir na biso parce que mona ki mabe na misu na ya atakaki nango atakaki na pouvoir na biso ça n'a rien à voir ce Kabila qui na posa ko bomande ko Mosengo il allait le faire depuis tango atakaki combien le Kabila de Mosengo papa cardinal oh molimo ne pe na kimia de res mémoire a participé à l'activité à FCC pardon ya mama Olive Lembe inauguration ya hôpital initiative plus ça na Bibwa papa cardinal azalaki wana po ene batira ki pour sortir na ngonga wana papa Mosengo azalaki ko daga tout moment na makabo ya lani mais ce Kabila ngi ko kolunga ngai ko bomina mwana ko chai mal à l'aise na 2011 papa Mosengo a télé bana te balobi que Kabila a gagné ma ponomité ezali ndeko tsiki ba gagner azali ba preuve Kabila n'a rien fait ah mais ça a été à l'occasion ce que bomanga bomina tango wana mais metaki en cause victoire na ye la minute la qui père spirituel moi si mais ce ko bomé pour anine pour Kabila za suna bo continuer intérêt Kabila ezali ni pour bomaye chiko pour gagner secret neti nino papa Mosengo aza na ngwa kokolo bate papa Mosengo atemela Mobutu atemela Kabila fils atemela pe pouvoir au régime actuel je ne connais pas je n'étais pas au courant je ne suis pas informé atemela régime pouvoir au tout ça nango mikolo bango bazaka informé te bazaka courant te atemela pe yango OK papa Mosengo azaki muta parti prité OK mon amboka Joseph Kabila kabange pona sana bandeko ba kolanda azali na intérêt ta mon côté ya ko éliminer molima papa wana po abundisi depuis bokontina ye depuis 2000 bada comme cardinal abundisi tina ndelo azali na intérêt wana te ce qui ba ko ba poison c'est lui qui s'acquise c'est ça parce que c'est qui s'acquise ba to bazulu ko ba lo ba cha au propre pa ba to ba ngoni baza ba promoter po tout le monde ba liwa ndenge zo présidence balobaki caméra kana prison bo banani ba ochaka poison kuna na présidence batba bona poison na mboko to yibango ça c'est ko boba OK mon ambuka Ibrahim
toi tu as affaire ya Matata Ponyo. Fallait Matata Ponyo a qui se présenter deuxième fois na bureau ya nini. Na pas ya procureur général. général. Pas ya procureur général. Il fallait que se présenter mais akendai ko se présenter té. Mais tout le monde Matata Ponyo publié na Twitter na que azana poison ba empoisonné. Ils ont le lien Rocky Maté. Je pense que monsieur Matata Ponyo ngana banda ko bango na ba monsieur bien na saka na lobaka. Lokola lobaka faut affronter justice, il fallait qu'il nous affronter justice. C'était ça justice monsieur tanga utaka Guinée baka ko affronter justice. Cette fois-ci na mona ki akenda ki devant ba procureur général ou a ben ça qui pour la décambarisation de quoi na za blanchi. Justice est blanchir. Ou ba lobaka justice est laver. C'est que Matata Ponyo na mabazalisation a mis sain sauf ayebi likambuté ba kosila ki makambo na dossier wana. Dossier abi balé ou ezala ki même dossier à liboso ba senga ki levé de immunité na yi par rapport à l'Assemblée nationale par rapport à dossier Bukanga Lonzo. Mwana mboka Matata Ponyo azali na ndingisa te ya kokoni ko se présenter kuna po Sénat ici a tranché ki na demande wana. Demande ezali claire. Basenga ki Matata Ponyo liboso et pas à Sénat ba livrer a qui ne se présenter par rapport à dossier Bukanga Lonzo. Sénat le baki non. Requête to réquisitoire ya mibale o ekende ki na mesa ya bureau ya Sénat ezalaki pona kokoni ko répondre na makambo etali zayanisation. Bureau ya Assemblée ya Sénat et Sénat qui Matata Ponyo pas ya justice. Matata Ponyo asala ki ezali devoir d'attaque citoyen à affronter qui justice, à répondre qui n'a pas appel, tout le monde même battu qui n'a rien surveillé. Après, le procureur a décidé de main levée. Il y a dossier naïwana. Ce qui fait que Matata Ponyo a dit sauf. Alors, ce bateau benga ce comme un dossier Bukanga Lonzo comme acharnement. Voilà comme procureur général a que au-delà a besoin naï. Mutifo zala na oui na vie balobi limite faut zala. Limite na vie il faut zala. Ndeko so sera ki mapa moko. Que yebi kinga natonda na mapa mibale soko tondité ko luka sumi balete po seka kimoko so yebi kinga libumu nange tonda na mapa mibale il faut seka mapa mibale lokola Sénat et ça le baki que non ba ko poursuivre sous mona mboka Matata Ponyo ti akali na raison ya ko se présenter té po ba benga ki po na même atangai o benga nga po na ba mazaisation akali ba mazaisation o wa ba benga ki na ngote bazela mokolo yo akoza sous sénateur était ba bengi nous tous ça se passe zali mosolo peuple congolais zali mosolo bozobanga ke Matata Ponyo kwea so Matata Ponyo kwea bino so kena singama tembe na singama tembe ngana ngai na mbongo na skolo simba mbongo mboka te ngana jere mboka te ngai na ebi ngai na za boye bana na botama namba benga ngata na société parce que bona ko ba justice lo moko boye nazali sain na esprit na ngai na yebi o na sala na vie na ngai kezate so na dans la parti politique je vais dépendre de bêtises ya mutu moko boye o côté ani même image ya mboka ko télé image ya Matata Ponyo na ngala zolo ba droit je ne défends pas quelqu'un. Matata Ponyo ne me connaît pas, je le connais en tant qu'un homme politique qui a joué dans ce pays ici. Na yebi été de vie boye to ebanité na je rappelle ça fois na été moi je parle de la loi. Moi je défends que la loi. Matata Ponyo pona ngai nazali si na bakango nazali 100% de ma justice. Si ma justice pardon et ça la musala nango ndenge longo ba ni moto nyoso zali na compte à rendre na république akende ko sala yango na ndenge moko pe ya normal na ndenge moko ya bosolo ya ndenge nini tezala acharnement tezala justement sélectif tene to moni lelo o ezo salama na pouvoir ya je ne connais pas je n'étais pas informé je ne suis pas au courant ndenge zo sama mikolo nde tozo déployer to ko lemba ko déployer te to ko bela te to ko attirer tout sur ta lame pombo ko ma mala po ba justice malamu nde tombola ka mboka soki Matata Ponyo azwaki mosolo ya mboka il faut que ne corresponde pe azongisa yango ezala kaka te basambisi moto mbongo ezongaka te esi bakanga bakona na kamera awa 57 000 ezonga bakona na combien basi bayiba mbongo wana ezongaka ce que nous avons besoin justice kangaka ezongisa pe mbongo yango boni ye moko Chilombo na Goma lobaki ke non ngai nazali satisfait na mosala justice ko sala cela veut dire justice ezali pe na mo nyamu ne moko ko sala bato baza na même mise bato ko influencer ba décision judiciaire oyo ko sepesa biso te ba congolais po to lingi vérité ceux qui mutaza muta perdre atana ba grief oyo zo senga kake po na justice ngai na muta perdre na ko linga ke devant l'état pour sauver même image à partir de beaucoup de années ndenge lelo ba ko lataka biso ba pauvre oyo bandeko na biso ya ngambu baza na pouvoir lelo ba bandimaka mabete mabeza la ka bato misusu babandaki mabe na Kabila Kamere lelo komi Katumbi bango partout bazaka mabe et donc ko biso passe mingi Katumbi par rapport ya loi ya Noël Chani on va dire que la congolité ezokanga bango
Mwana mboka na koyebisa yo d'abord na si sa question tourner grand matata pour soit aller poisonner toi aller poisonner te yo kotia tembe moto akesa sa examen en nzoto na biso tout ali bonga so na fa na biso ke na malade yo kotia tembe neni c'est ma santé moto akesa sa examen na yeba bisa sa malade azali na poison yo ko douter ndongo par rapport à quoi soka moni ke ba soin approprié pour na yefeza libana mboka azana droit wana ko se soigner libana mboka pourquoi ba quoi matata pour soit ke fa so kende libela. Il va toujours faire le ici. Il a ce bien ici, il est congolais, il vit ici, dans la famille, dans la bande. Ah, on a 4 Congo. Quand nous avons bande ko bateke ya ko kima. Ah okima ti. So ka tali maladie ba permettre que nous reçoit soins de santé. Pour yenda lobby, yenda ebi santé na ye, ça c'est examen, mais ça mon dans la poison. Ça reste tout ça la banquette. Même si banquette ngwa mboko ya butsana l'autre côté, juge yana kufa na poison ou biso bana bandal to la lelo yoti suite à poison tu ba ratena na tia ngwe uta soki wapi. Donc nyoso wana je n'étais pas au courant, je ne suis pas informé. Donc, cela ne me dérange pas. Okay, moi, il y a Mouto Robenga Tchani. Mais ça, Moutouti. C'est comme si les autres pour Augustin Kabou, il a bien regardé un cochon. Pour le bateau, il a regardé un cochon. Ceux qui Kabou, la zone qui ça. Il a bien regardé ça, Augustin Kabou, il a cochon. Il a bien appelé Tchani Nyama. Il a bien dit Moutou. Il a habité les téléspectateurs, beaucoup l'andangaï. Soyez na salle mabeni na benga mutu mutu yo za mutu na mutu na titoyer yete na bi mutu o Tchani mabeni no sai place wana fena ba nyama o Tchani wana ko finga ye na ko sala ya gote mutu o Tchani na mobeko na sala ki ye na député Tchingi Pululu ba ye ba tiki na Assemblée nationale zali loi moko to benga ngo discriminatoire mboka na biso déjà makambo eluba maka na Lusaka na Sun City to sali accord global inclusive ya Sun City pour to chaba institution oyo Kabila moni la passe to 20 lelo Kabila sa nini Kabila moni la passe tango asimboko institution za rakate to aka na banque combien na kata mboko na 2001 to sozaki na age nini excusenga to aka na combien de banque na mbolo to na combien de banque lelo ba mafuta fonctionner na kata banque c'est grâce à Joseph Kabila ka banque Azwa mboko na budget à combien tika combien réserve internationale yango na tika na 1 milliard 800 millions ici na ba voyage oyo memeli so ta cambiste te ya polonais o sa ta copa cambiste a Kabila kabange mtatiki yango banda ko va na boulevard ba bengi hôtel du gouvernement bâtiment intelligent et tika na tango nani ba boulevard ba ko tambola na ba cortège za nani aéroport ba ko mata ba boya batu musuba mata na ba aéroport wana lelo ba mo ko pesa tout so ba mata na ba aéroport wana nani atali yango c'est l'époque nani Kabila. C'est ce qui dit que à mon passe pas de institution où on a encore il y a Sun City au Samara en Afrique du Sud. Alors na cause on a bisayo que discrimination ça ali malamuti. Article 72 de la Constitution et pesi ba condition ni mutako za la candidat président de la République na kata mboka national. Déjà le bas que mutako za la président de la République to candidat même la député, il faut être la congolais d'origine. Quand on parle de congolais d'origine, cela veut dire quoi? Moto faza na kati ya nzoto na yena namwa makila ya Congo. Oyo ko ba ndamo makila ya Congo faza na kati ya mutu wana yo ko ba de père de mère au sali exclusion. Le tout ce monde ba ndeko na so ba ya ko beta so ba ballon awa lokola ba tisserand. C'est un Congolais. Mais maman na azali congolaise, papa na azali français. Maboyi français ko beta na Congo. Azali congolais. Yo lobi ko exclure mwana mboka wana so ka comme ba ambition politique pona ba loya ba Tchani. Oh mwana mboka wana servi Congo pena mabalo. Ko servi Congo ça na politique te. Même na ba opérateur économique ba servir mboka. Même ba sali bilanga bazo que servir mboka. Même ba to ba teka mayo to soma na nzela. Ba sizo servir mboka mutu nyoto servir mboka na place au domaine tindeli na domaine ya zali. Secteur ya moneza meilleur à servir mboka. Ko luka ko sala exclusion te ya ko ba ke père de mère. Ezali malamu mingi te. loi ba votant on se toko mona mboka na biso bana na loi ya nationalité, loi 2004 oyo so bela mama nationalité. Ba lobby nous a pas biso to selaka droit de sang. Na kata ko to selaka yusu sanguinis droit de sang pour nous la congolais faut la droit de sang. Mais ba lobby la nationalité congolaise peut aussi l'avoir par la voie d'acquisition. Toko acquérir yango pe. Moto abali congolais, tu abali congolaise a comme congolais. Ba tu peux pas conseiller la nationalité congolaise. Moto moko afandi a sali plus de 15 ans. A cause la demande ya nationalité congolaise. Moi na oya botami awa na Congo, même ba parents na ye bazo ko appartenir na ba nationalité mususu ba saba étranger. Moi na wana azali na ndingisa pe ya kosenga nationalité congolaise. Pour ba parents na ye ba ko ba congolais. Parce que congolais, libanais, na ouest africain, babani awa, ba c'est nationalité congolaise, ba comme ba congolais. Moi na bango botami awa. Moi na wana patana na par rapport aux étrangers, Belinette ex-président Joseph Kabila ba benga kayo kwa. Mais si ba ba étranger, Belbo ndeko chulu mama na za nationalité ni. Yé mo ta lobby yango ngaiti. Mama ndeko chulu ma za nationalité ni.
le grand-père de Chilombo, le papa de sa maman, c'est un Angolais. Aya on a âge à 6 ans. À Baliao, à Botao. Mais il y a un lobby en gros, c'est un truc inventé. Moi, je ne suis pas venu ici pour inventer. Je n'ai rien à voir. As chef de l'État, c'est lui qui a dit ça. Nous avons des vidéos dans nos téléphones. Ça circule dans les réseaux sociaux. Il y a un lobby en gros. C'est un logo inventé pour naïe. Pour ne pas casse d'outrage, na boy le bâti na bata aner, ba okanga pour outrage. Et ça ma lobo ya lobaki, ba vidéo etambola ki na monoko na ba réseaux sociaux. Il y a muta ko loba. Que maman naïe, papa naïe azaki angolais. Mais tout le monde est dans le Congolais, ils ont dirigé beaucoup. Est-ce qu'il y a des Congolais ça pour ça, des pères et des mères? Non! Tout le monde a la loi pour flatter le Congo Bonasima. Tout peut sa chance. D'abord, tant que j'ai indépendance, Batoubaye Bakati. Balbaki Moutounio, ça dans le territoire congolais. Moutounio, ça dans le sol congolais, a commis congolais. Non, on a Kengolo, Baza, dirigeant dans Mbokoyo, on a José Ndundu, on a Bazebele, Bakabita, Batikal Nambokoyo. Mais malgré Baponabango. C'est pas Congolais, c'est un peu Congo. La Kimouyibi. Réalité que Moutou a c'est la vie Congo la Kimouyibi. Bon, banane ba yibité. Ba oui, mais ça ba imagination autoloba. Tout gestionnaire est volé. Chadar. Mais n'a pas que tout gestionnaire est toujours réputé volé. Bon, on pouvoir le locatif. Moi, je vous dis que attends un frère Congo ba tchop mente. Non, ah oui, c'est normal le Colosali. Combattant IDPS. Non, moi je croyais, je suis à côté des journalistes pour faire des analyses politiques par rapport à des questions. Mais tu commences à défendre qu'il y a IBT. Moi je suis journaliste, je suis quelqu'un qui ne connaît pas son salaire, aux hommes du village, tu es aussi des forces de Cochilombo. C'est des forces de Cochilombo. Au lobby à IBT. Quelqu'un qui ne connaît pas son salaire, mais il vit, il a des chaussures trop chères, il a des costumes chers. À voyager à tout moment. Ailleurs, à l'anda kunaye, n'habite soit appelé Saradim pour un chrétien, pour un chrétien fervent. Un chrétien qui se respecte doit donner le 10% de son salaire. Mais il y a un salaire n'a été. Je ne sais pas soit appelé Saradim, kuna na kati église pas pasteur n'a. Vous me dites, ces genre de personnes là, bah téléspectateurs, Moutoua Bongo, oh non, on a que il y a un salaire n'a été. À vivre en moyenne. Mais ne fait vivre à Kaye. Hein? Ok, d'abord, rétro-commission, pour la commission légale, rétro-commission. Ok, moi la journaliste et moi vous allez partisan IDPS. Non, je suis pas journaliste de IDPS. Dans ça journaliste vous allez combattre IDPS. Dans combattre la défense. La émission qui est moto ba maboko pembe, maboko comme déjà rouge. Et comme rouge, tu on a chemise à pembe na banda olande. Yo mona la ta a comment déjà salité na taché donc veut dire à côté na bosoto. Na mona ina boulevard bazo yembela ya mukolo na bima kende. Bande kwa lamuka. Donc aza sous crédibilité. Na sur tous les plans de Chilombo crédibilité toi ça qui na ngwa va comme bokondi et c'est silaye. OK, mon mboka Ibrahim comment le rôle a caillé Kolimbo latina comme la roche ezalité. Voilà mon mboka question sous kaisa ya FMI 1,5 million de dollars au FMI à déficit qui gouvernement congolais. C'est une honte pour nabiso ba congolais. Mobutu c'est ce kuku kungondo wazabanga. Alobaka le Congo n'est pas un pays qu'on peut l'aider. On ne peut pas aider le Congo. Est-ce que vous aider Bissota? L'institution est bretonnoise. Ils viennent pour garantir leurs intérêts. Ils garantir l'intérêt na bango. Congo, Congo, premier ministre na biso ayaki na Assemblée nationale, Sama Lukonde. Il nous a promis qu'il va mobiliser 30 milliards. Dans 3 ans, il n'a pas dirigé Mboka. En tant que premier ministre. Ce qui fait que par an, il faut la biso na Assemblée nationale, budget à 10 milliards. Mais premier ministre, na président naye, patron naye, Félix Chilombo, bazar réjoui na 1 milliard 500 millions. Oh, ba pesi bango na FMI, ya nyongo. Tala niveau ba rabese mboka, ya nyongo. Mbongo ya nyongo, nde ba ko sepela nango. Oh, Joseph Kabila Kabange na départ naye a tiré ki bango 1,800 milliards pardon. Ya réserve internationale. Oh, ba silis ne ba voyage. Ba voyage to le la kabisa ki biso ba ko sala ba téléphone nao. Basili si yango na ba voyage et même mité loko moko te le ba komi ko de defa mbongo na FMI mbongo ba defi pe zali mo kie même au Kabila tikela ki bango na réserve internationale. Quel management donc on la premier ministre na Assemblée nationale na ko sa ba député biso peuple mto pesa bino mandat so bino bozo kende kuna pona elenga ba jipo ba okoro bino nango so bino bozo kende kuna pona osala ba sentiment politicien pas doute tika na pesa peuple makanisi
ça fait makanisi soki bokendaka kuna pona ko ba sentiment ya ba konso bozo ba 5000 boko esa mutu bobo sala mutu boy beba ke tout beaucoup na peuple na nzela na bino soki beli biso budget za ya moins de 10 milliards na Assemblée nationale wana bole ki sa ngoti il faut aussi la démission à premier ministre parce que kokisi maloba na été ayebisa ki biso chaque année akoyela so 10 milliards na Assemblée nationale poto ko 30 milliards na 300 na ye soki na budget za ya moins de 10 milliards bon di ba comme ko se pa na mbongo ba déficit bango 1 milliard. Bon, c'est pas là, c'est une humiliation. Ils ont humilié combat à Lumumba. Ils ont humilié combat à Kimbangu. Ils ont humilié combat à Moussa Ouad de Sekaba. Même combat, il y a Papa Nabiso Kadel, Moussa Ouad de Kabiso Kalami qui était. Ils ont humilié combat à Bango. Toko c'est pas jamais na 1 milliard. Et Belé va or, Tony Nango Ao. Courant, tout ça Nango Ao. Même attends, tu surpris Nango. Toi na or, toi na diamant, toi na cobalt, toi na gaz méthane, toi na lac Tanganyika. Biloko Belé tout ça Nango Ao, Mboko Toke, c'est pas na 1 milliard. Le lobo que de sur accord contre Congo, accord le lobo contre Congo, beaucoup aussi accord back de exploiter, combattre les dans Rwanda. Rwanda comme on avait dit na combattre biso Congo tout ça na ngote o biloko biloko tant mboka sous sol na biso. Nzaba pomboli boko yo, mais mboko to mal chance ko ba président ba lingi biso te, ba président ba biso dictature tout ça ko supporter te. Oh ngana baka IDPS ba ndeko défendre ba valeur. IDPS ba tailler parti démocratique. To c'est pas capable pour pouvoir tomber un changement. Mais l'alternative que nous attendons de l'IDPS, ce n'est pas ce que nous vécons aujourd'hui. L'IDPS a décevoir le peuple congolais, a décevoir les partenaires naïe, a créé les partis politiques pour bazali incrédible na kati ya mboka oyo. Na habité nani wa kolingation ko za le partenaire ya IDPS. Tala loko basali de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi pressé au lieu que bomba FCC tala pas soki ko suka ndinzo bwa ko pa liwa kombo tande ko faire le toko ya mpaka na kwe tande ba sambusi le carrière politique na yo ndeko za kinda le makala pour ko défendre yo omoni lelo so nango na justice ya ndeko Chilombo o baki lelo ko bongisa justice nzali grave justice moko caporalisé justice moko tribalisé justice moko politisé et bomi moka bande kwa IDPS Augustin Kaboko ko pesa tu minduki mais ba interpeller na justice te moto afinga ba na commerce Gilles ako finga batu ba interpeller ka ete alobana ma ko violer moi si ya kabu ya Vital Kamera ba ko violer mama Mabunda mais ba interpeller ete fils mukoko koloba ba interpeller ka ete ba combattre ba ko finga matin midi soir à longueur de journée ba interpeller ba ko na justice ceux qui moto so lobby pour défendre ba intérêt ya mboka mbangu bobimisi ba infraction ya outrage bobimisi ba infraction ya désobéissance na loi botini na prison et nous peuple congolais tozo tala nyoso wana 2023 arrive proche 2023 arrive vite parce que 2023 nous n'avons pas de choix. Notre objectif principal, c'est de mettre hors état de nuit les pouvoirs de l'UDPS. Ok, merci vraiment. Nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre émission. Le Basouké Kozani par rapport à Mamtou Tolobeli. Et puis, question sur Keza. Candidat à Bino, candidat le moment n'est pas encore venu. Maman Olive. Maman Olive n'est pas candidat. Yo qui Maman Olive va faire une déclaration à sa candidate. Non. Mais vous préparez. Maman, non, quelle préparation? Ce que Maman Olive est en train de faire, elle faisait même lorsque son mari dirigeait ce pays. C'est une maman qui est remplie de la charité, qui est remplie de bonne foi. Maman Waro, Yangwa Sarabongo. Ceux qui sont comme Nangonga, oh, toké na ba élection. Bon, on a candidat à peu près depuis ce banga ba élection, to chaka candidat sur le terrain. To chaka Emmanuel Ramazan Shaddai na terrain. Peut to ko cham sur na kata terrain. Alors, pendant ko yebisa population na biso oyo, ba na biso mikolo, to yokaki awa kalamingi te. Na makambo ekolika na kati ya mboka ndeko Chilombo ako préparer fraude to glissement na kati ya élection. Alors on a soutenir moi en Mboka Délice Sanga dans front de civisme contre les glissements. Nous sommes prêts, il y a obimana balabala pour empêcher le glissement de Chilombo, pour réclamer l'élection dans délai constitutionnel. Nous avons besoin des élections. Nous avons besoin des élections, tu dis que Congo chaque 5 ans faut qu'il y ait une élection. L'élection est une alternative et un changement dans la Mboka. Pouvoir la libéla changement égalité les changements que tozela ki tomona tomoni yango te ti lelo to ko na tamasango lokola kayansa te ba kosa biso aba soso na banane kiti mais to okende wenzi bloko zaka toujours ya komata to ko liaka malamu te to ebité na mboka o baza incapable ya ko produire même ça comme moko ya loso boko s'attendre boko kitsa biloko boko kitsa wana valeur na moyen nini tant que to na gouvernement baza incapable de faire la production donc ezali pasi mingi na pesi maximing na bana poto o bolanda biso bozo soutenir biso na ba conseil na makabebele na moral Christelle Kimbembi na France FK de fond na Toulouse na pesi mbote mon ami personnel Monte Carlo Kalonda Jérémy Muyonga Irène Lembale Irène Chou maman na Waris et puis na pesi mbote na l'administrateur civil Floyd Isakabu ya Kalombo
papa na petit Jawad na kozonga pe remercier te ba cadre tu a PPRD ba camarade na sur ya cam tout ça toujours sur Joseph Kabila Kabange pour to meka kozwa lit to récupérer un période de bonsa na 2018 na initiateur na biso toujours simanaye moi na mboka excellence Moussa Mondo Sadé numéro ya contact na biso ezali plus 243 82 40 38 465 na bandeli tout ça na 243 82 40 38 465 ceux qui basisation ezali remarque ezali bobenga biso to komeka ko bonke poto ezali batu peut-être to sala ki libunga na maloba na biso oyo moni ezokisiye alibisa biso. Merci. Ok, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Je dis aussi un grand merci à Naïmo Matifani pour la confiance au PCNI. Je dis aussi un grand merci à l'équipe Momele Nazarien TV. Je dis un grand merci à Naïmo j'ai dit Tiego depuis les États-Unis, la femme de quelqu'un. Si vous allez, merci Bénédicte de nous soutenir. Je dis aussi un grand merci à Naïmoko. Les 3 fois boss depuis Paris, Jack pour Mukwaya. Si vous allez, pourquoi pas Philomène Mukwaya, ma vie de Yombo. Moi avec vous, on se retrouve à la prochaine. Bye bye. Non, il y a Kiti, là, mesa. Ah, Atania ou Kondoko. Namona yo. Nachayo na mwamba. La minute on a 4 à peine 4 5 à vous. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a eu galère on a niveau 0. Tout ça là boy. Moi il n'a bon vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence mon boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifonga mi comme nango Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Na que ça sou mulongo kuna. Pour cela sou. Kuna eza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makama bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman, dès qu'il y a des singaï, mais na limité, na lingi na mona ki monambeso, poli kambaboye, na monde na ne salamate. Maman, yebisa kai. Ba pesi mbongo kuna, biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique ou ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga, bandeko oyo. Même oyo bazana na peu de ressources comme la poété bandiko bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15 donc so na mbongo te ndebono na pota ko sunga yo a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, na mbongo shingom. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko kuma mukundima atako babakolaki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo ebateli le Nazareta lipamboli oyo monana katembeni mama kandelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesika na longo na nzambe oyo mabe
okosa ngai